Breaking news, nouvelle en bref, vous avez donc en direct qui a Sentinelle la diaspora avec Proverbe 3030. Nassima A, vous avez les site Nabino Sentinelle RD diaspora. Sur le kota, vous avez www.sentinelle-rd-congo. Basango ya mboka makambo surtout ezali kuna et bokosepela parce que ezali site nabino site oyo ezolobela makambo surtout ya mboka. Donc je crois site nabino yango oyo okoki kokota okomona tozali na prédication, culture, breaking news, communauté, tozali na politique et puis tozali na nyonso tout na kati. Donc vous allez bongo déjà branché na kati ya breaking news avec Proverbe 30-30, le messager de la bonne nouvelle en direct qui est Mongaliema na Manchester. Kolombo Kalamuka, na ebete bobenginga ebele, bolobi pe ebele, mais to sala boni to banini, ezali kaka ndenge la kwanzila zoyemba, kolomboka esengeli alamuka, kolomboka esengeli abunda, kolomboka esengeli azwa ba disponibilité, ba disposition. Pour na koyeba ndenge nini akoki kobundela mboka ne pe ko libérer mboka. Alors merci na ndeko na biso la kwanzila na nzembo kitoko kolomboka alakisa bizaleli ya kolomboka. Nzambe nanga apambola bino, nzambe nanga azala na bino. Merci na confiance, merci na ndenge bozo benga, merci na ndenge bozo loba. En tout cas nazali branché pe nazo ko travailler nuit et jour pour na ko satisfaire bino. Toujours na dossier politique, il y a breaking news, il y a lelo samedi. Mandat ya Monisco ezali prolongé, c'est une bonne nouvelle pour na biso ba Congolais. Merci la Kwanzila, merci na nzembo na okitoko kolomboka ozo pesa biso ndenge ni tokoki kotelema pe ndenge ni tokoki kobundela mboka. Nzambe nanga apambola la Kwanzila esika zali, apambola misala na ye, apambola bana na ye. Alors mandat ya Monisco ezali prolongé parce que Kanambe azolinga banani ba oni balongwa pour atia moto atia massacre na Congo pour aligner kolongwa na présidence te alinga tika na libela amoni Congo ezabilanga ya koko na ye. Congo mikili ezwa mbongo ebele ya PPRD pour na ko distraire ba diaspora kotia makambo zanga tina ya wana tosengi na Congolais nyonso surtout soutenir www.sentinelle-rd-congo.com ezali site na bino koloba vérité ekolakisa makambo ya solo makambo nini ndenge ni Congolais akoki kosimporte mpona kose comporter mpona kolibere mboka. Alors tosengaki na mwana mboka nyonso to 5 livres mais namoni bamama mosusu babengi kopesa 50 kopesa 100. En tout cas bocontinue mpo tozotia radio oyo ekozala radio ya éveil parce que tomonaki ke radio ya ngwanda eza vraiment suffisante eza kopesa bainformation vraiment te ndenge esengeli esungaki mais ekotisi mpe tribalisme mingi. Alors soki baradio mosusu esalami ekozala malamu mpe motu moko te abengaka nga po atunaka nga baquestion oyo nalobaki na lingala na korépondre oyo te na anglais tozosolola na français tozosolola na kialma tozosolola na lingala kaka makambo ya église makambo ya parole de Dieu ou bien makambo ya komba baquestion na kimia mais soki oye mpo na discussion ou bien mpo na débat nous allons tout ça en français. On peut aussi faire cette conversation en français ou en allemand. Ça ne dérangera personne parce que nous sommes là, nous sommes bilingues, nous parlons plusieurs langues et nous sommes là pour éduquer et pour informer. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Et les journaux, c'est à Lingala parce que nous voulons atteindre les Lingala formes. Mais il y aura un moment, nous allons aussi créer les journaux en français parce que les mamans qui sont les mamans qui sont au fond du Congo, ceux qui ne parlent pas français ne pourront pas entrer et écouter ou suivre nos infos. Voilà pourquoi nous les faisons en lingala pour laisser l'accès à tout le monde. C'est-à-dire que toujours la lingala pour la première langue, sauf que honorer ango, n'engi ba libu, ba honora, ba mboka na mango. Alors, Masolo Moussoutou Ali, le Congo est un héritage que Dieu a donné aux Congolais et non aux Rwandais, Ougandais ou Sud-Africains. Donc nous les Congolais, nous devons protéger notre héritage parce que c'est Dieu qui est juste. Il a vu que cette partie de la terre doit bénéficier aux Congolais et tous ces ressources minières. Alors c'est pas possible que les étrangers viennent nous
déranger ou nous assujettir dans nos propres terres, les terres que nos aïeux nous ont laissées. Alors, donc la politique où les étrangers sont devenus des décideurs au Congo doivent terminer et nous déclarons que cela doit prendre fin. Il faut laisser les Africains, les Congolais prendre la décision de leur pays et de leur futur. Car le Congo est un héritage dédié aux Congolais. Le Congo est un et restera un. Le Congo ne sera pas divisé. Donc, tous les Rwandais qui rêvent à diviser le Congo, donc ils sont en train de rêver et ils vont rester dans le sommeil parce que cela ne se réalisera jamais. Diaspora congolaise, biso nde totikala ba kolomboka, biso nde totikala ministre de la finance, ministre de l'éducation, ministre de la santé, biso nde totindaka mbongo ebele na Congo koleka budget ya Congo. Ezaka likambo so to raisonner que to stopper kotinda budget wana mbongo totindaka na ba western to stopper yango to sangisa mbongo oyo totindaka to focaliser na ko libérer mboka ekosalama. Alors eloko ekosala yango te, eloko ezo empêcher yango ezali bato baza envoûté na kolanda ba pasteur ya bandoki, ba pasteur ya ba sataniste bazo envoûté bino, bazo pekisa bino bobundela mboka. Voilà résultat ndenge eza ko suka siko ezo suka mabe mingi parce que tozo ko bundela mboka na ndenge ya mabe. Alors tolobaki ete soki biso ba congolais ya diaspora to pesi embargo na Congo, embargo c'est-à-dire kotinda mutuka te, kotinda nini te, ba parents to ko sacrifier bango te, oluki mbongo pesi bango banda commerce pe bokati relation ya kotinda mbongo. Donc budget ya Kabila ekokweya, gouvernement na ekokweya parce que biso nde to fournisaka gouvernement wana survie. Po toza ba ministre santé, biso nde to kundaka bibembe o Kabila azoboma, biso nde to balisaka, biso nde to tindaka bato na classe. Alors eza gouvernement moko démissionnaire et c'est nde to pesa bango embargo po to silana na bango. Donc ezali bongo. Pe to landa to ande toza na diaspora to stopper ba candidat nyonso oyo bazo linga kokena ba élection et pourtant bayebi bien que mboka balibéra yango na ba élection te, mboka eza sous l'occupation. Mais tokoki kosangana na bango toluki mutu moko makasi na diaspora po tokende kosala soulèvement populaire na Congo. Soulèvement populaire na Congo toza nango d'accord, mais ba élection oyo ba Rwanda bazo organiser bondimelanga ata moko akogani yango te po bako tricher ndenge bamesana ko tricher. Alors tokeba na ba faux combattants oyo PPRD apesi bango mbongo oyo pe ba pasteur ya PPRD bazo travailler, bozo mona bango koleka na TV ko travailler na ba faux combattants. To s'organiser, to bimisa elombe moko, to tia tout en marche pour na soulèvement populaire na Congo, to bengana Kanambe na ba Rwandais nyonso. Alors opposition na kin eza ba aventurier tala Bemba bakanga ye na CPI likolo ya Kanambe pe likolo acceptaki l'inacceptable, mais le même Mbemba oyo a passé plus de 10 ans en prison était athéamité a bongwami pété azo se permettre à comme atinda sous secrétaire général naé à une lettre na gouvernement, c'est-à-dire travailler ensemble, collaborer ensemble parce que nga soki bokangisinga botienga na prison 10 ans naza susu mutu collaborer na binote na mutu so na bimi nazongeli rébellion pour na kozwa pouvoir. Alors ezolakisa ke Mbemba bino bato bozokanisa abimi Bemba Tshisekedi Rwanda appartient au passé. Naloba on a lingala Bemba Tshisekedi Rwanda baza batu ya kala neti tango Mobutu baleka baza susu na eloko kosala na Congo te. Soki yo ozotia bakombo bato wana susu na avenir ya Congo, yo moko oza na kati ya distraction makasi esengeli okota na salle de bain ozwa mai ya malili otia na elongi po elamusa yo. Na répéter que Bemba Tshisekedi na Rwanda appartiennent au passé. Baza susu na likambo kosala na Congo te. Oyo basala ekoka etikali kaka tozwa pouvoir toko juger ba comportement ya moko na moko pour rendre compte. Donc j'ai dit et je vous remercie na dossier wana. Baza dans le passé bako libérer Congo te, Mbemba aza un dictateur bo lotaka te akoki kokoma même gouverneur te ya njili to gouverneur ya Kimbanseka akokoma ngo te, même bourgmestre ou bien commissaire de zone akokoma ngo te parce que c'est un dictateur
et puis azali master ya Kanambe, c'est-à-dire basala baventure na Kanambe bateka mboka et lelo basoda ebele bakufa bakongole bakufi lisusu ebele makila bato wana nyonso tu eza na mutu ya Jean-Pierre Mbemba po acceptaki l'inacceptable. Alors congolais nyonso tu azwa kokanisa ke Jean-Pierre Mbemba aza magicien akoya na bateau magique po changer makambo na mboka ozolota ndoto bima na ndoto wana. Bakolabo bakomi libre en Angleterre likolo ya ba faux combattant oyo boliaki bambongo. Omoni lelo na TV bino mo bouti komona dossier oyo euti koleka lelo na TV bolandi Ebola TV en apekisaki bino ke bolanda Ebola TV te mais boyoki te. Alors bozo continuer kolanda Ebola TV oyo dossier yango eza awa oyo songi aleki na Miblo oyo aza na maladie du siècle boyebi bokono oyo aza nango. Mible a récupéré mwasi ya Roger Kikuchi, mwasi wana akenda kobota bana libanda ye ayaka kowelisaki papa. Miblo a se déguisaka mpona kokende signer na job center parce que aza na incapacity benefit. Alors ba master tu ya Londres babengi nga bayebisi nga proverbe yebisa ye azonga na TV wana kende osenga sorry parce que basali buzoba ya kosenga Kabila pardon. Kabila oyo abomi plus de 28 millions de Congolais bango bazosenga pardon, c'est-à-dire balembongo pe nazoyebisa bino ke bienvenue azane zoba mutu azandi likolo botala makambo wana zoba na mutu azoleka nani ezali MPD Maps do ye mokonzi na bango yende mutu azali chef d'orchestre wana. Alors Miblo azobangisa bato ke bakofunda to Miblo tozobanda na kofunda yo parce que okendaka na job center ose déguiser bakomema ba film no nyonso ozobina na église ya Sakayonsa pe bakomema ba clip bosala na Steve Mbanza po bayebisa l'état mboko ke oza oza mutu fraude oliaka mbongo ya incapacité oliaka mbongo ya bato ya maladie ya bokono. Entre temps obotaka te ozwa mwasi ya Roger Kikuchi atika yo tia na ndaku et tu te permets ya koleka na TV mal habillé. Mais c'est Miblo balataka jamais blouson ya cuir na cravate balata monte. Alors ozo leka et ozo se permettre le baké ba combattant bazo senga combat pour que nous bundamo na kim tu et tout. Entre temps awa yo vivaka na fraude. Alors félicitations à groupe ya ba combattant o ba récupérer bango kaka en pleine émission les basisi ba les Kuba ya danser après émission na Mati TV. Merci na ba combattant bosali yango, merci na bino parce qu'il fallait bosala yango ndenge bo corriger bango. Alors toloba qui était moto botola a récupéré mwasi ya Roger Kikuchi, mwasi pe atika kozwa akenda kozwa bazemi libanda zwa na ndako ye azobima kitata azwi mbongo Kabila pe azwi lumbe azasiko na hôpital. Bosali malamu na sepeli ke bobuki te me o bosali wana eza malamu a yeba pe akomona lendi na job center ba dossier na ye oyo azobina oyo azosala clip me lera agenda kosinya ase déguisaka lokola disable lokola mutu oyo azali malade et pourtant azozwa incapacité bénéfice pe se permettre aleka na TV ya kosala ba buzoba wana. Alors na religion frère Aimé Makengo moko ya bayembi kati na nkolo hospitalisé pe aza abandonné na Patrice Ngoyi Musoko aza président ya ba musicien chrétien et na bandeko nyonso tu baza kuna. En tout cas nga na ko soutenir ye na ndenge nanga mais nazo senga na mutu nyonso tu amutela malamu olingo soutenir ndeko wana ba film na ye ezali bongo na Facebook nanga ya Didier Forma Malata kala kota na kati komona ngo to benga na numéro au 0243 99 40 77 520 pour na kopesa contribution na yo boyebi ke biso nde batu to sungaka batu ya Kinshasa. Beni In akoya na Angleterre te, en tout cas impidi qu'il faut aloba vérité parce que Beni In ana koma aza très sérieusement malade akoya te à moins que Nzambe asala miracle apesa bo moyen pa yesu kwa ya et ndenge turubaki Olive TV chaîne ba kolabo eza toujours à kokanga pe mukolo na Kinshasa ba boy ko yamba ye ba fungoleli ba porte ba kangeli ba porte nyonso ba fungolelaki
yango na baki bale ba pesi pa ya ba tintin o mi bale baleki pona ko sala ba aventure ba sala lelo pe na pesa bino conseil bolanda ka bango te ngale bozo benga nga pasteur tala boye proverbe tala boye sala boye le bozo benga nga yoyo nazo sala mais le nazo sala bino bo soutenir to sala radio bo pesa misolo ba msu ba benga nga par émotion parce que na 200 livres na sala ni mais télévision za 200 livres te télévision par mois to futaka 1000 livres parce que chaque semaine ils a 250 tant yozo bo pesa nga 200 livres na kozwa ngote pona oleka na TV moko te alors tant biso tozo leka na TV ou biso to vandi bo soutenir na internet tala sikoyo bango basali musala sikoyo soki nga na sala émission te boye bande ni ke babeti bango boye bande ni ke bible sikoyo makilezo tanga boye bande ni ke songi babeti il fallait bo soutenir parce que na futaka courant na futaka internet na futaka nyonso et puis nazo pesa ba information en mboka en tout cas merci na ba onyo so bazo soutenir nzambe nanga a pambola bino songi aza kolabo bazalaki na ye na Ebola TV bazui vrai lozaza après bozolo ba bani kolela que bato ba soutenir bango mimi sha mukonzi ya ba mama na moni ndengo benga ingo zolela mais bolandaka susu Ebola TV te bo soutenir www.sentinelle TV RD et Sentinelle RD TV beaucoup soit information surtout et vous avez makasi et vous avez malamu ko na bino bo soutenir radio Sentinelle na Kinshasa cité Bethel église et panzani likolo ya occultisme ya pasteur Mbiye apôtre Mbiye na mwana na ye bapanzi église kuna eza grave pe tribalisme makasi donc ezali mawa mingi to koti na dossier mususu ogi supu oya mangembo ateya po bato bele bakomenga babi pasteur ba soutenir ateya mateya ya supu na église ti lelo azo sangisaka bato ebele kobenga bato bakendaka kuna mais nazo senga na bato ogi il faut aleka asenga sori na mateya na buzoba ya supu ateya pe en tout cas bato nyonso ba continuer kokende na mangembo boluka délivrance parce que c'est pas normal un pasteur qui se comporte comme ça yo continuer kokendaka na église en demande alors eza maami banda abotama ogi ayebisi biso ke banda abotama ase kwafa nanu te nde lera ye kobala nde mwasi da ye kopermettre ye ayebise nde nini akwafaka parce que mwasi nazalaka danseuse kala na baorchestre ya Kinshasa donc abanda kosala prostitution na bas âge yango aye koéduke c'est-à-dire ogi aye koyebisa bino ke asokwami na poko c'est vrai na poto c'est vrai parce que autaka village papa nazalaki nganga oyo ateka balupango ebele na bandal pe moko ogi abanda kosala kwanga avant azala musulman ti lelo azalaka musulman abongwama nano te donc eza mawa mingi alors nazo korectifier eloko moko pasteur Mbata oyo asalela bato ba assignment ofuti mbongo bapesaki nga information ya lokuta azalaka mombata te mais azali motandu donc erreur moko esalamaki bolimisanga eza information nazwaki moto wana apesaki nga information apesaki ya lokuta pasteur Mbata oyo asalela bato ba assignment opesi ye mbongo c'est-à-dire mbongo ya mabonzi eza moke azocontinue normal un pasteur faut aider bato ofele mais ye azosala business eza fraude aza na ye mombata te mais azali motandu donc na bansi toyokani nécrologie tozali na sango ya mawa koyebisa bino ndeko les grands comédiens Mambri Koko ebwelebwele autaki kokufa batielaki poison toyebi te mpona likambo nini tata bato wana asekisaki biso mingi je crois kimbanse ke azali bien placé na ngadiadia pour bainformer bino be koko lia nzombo bayebisa bino qu'est-ce qui s'est passé na bomo ya ndeko wana alors tozali toujours na breaking news na biso tokoloba boye merci na ser na biso Loponda Marte na Canada na Calgary oyo atindelaki nga ba jogging pe oyo atindi na bakoli ebele ekomaki ser na biso Loponda Marte pe alobi azotinda susu ba jogging na Canada ya rouge pe tant on okoma kuna pona za invité bazo préparer ndenge nini na okoma kuna ekozala malamu mingi na okena Québec pe Montréal ekozala malamu mingi alors merci mingi pona ser na biso nzambe azongisela yo ebele na Manchester tozosenga na nana azongisela Géraldine mbongo na ye parce que Géraldine fallait aleka lelo na TV apanza mpoke topesi ye conseil ke aleka nanu te eza likambo ya nyongo parce que moto ya nyongo soko leki ofingi ye akofuta asu nyongo te mais awa biso toyedikaka tolengi na nana na Manchester kota en contact na proverbe opesa Géraldine mbongo na ye po azala na kimia ezala malamu
bomoni bino moko ke Mboka alekaka na Ebola TV akokoselanga makambo tolobaki 700 livres otikalaki akozwaka yango te soki aleki a démentir te lelo akoma kolela akosaki ki akoke na France ake na France kuna esimbi te mwasi na ye 100 kilo abengani ye na ndako pe caméra esekendaki na kikui te keno filme ndako na bango oyo ekweya ya mabele pe caméra mosusu eza na derby epa ser na ye caméra mosusu na Bruxelles epa ser na bela liboma ntango baimage wana nyonso to ekosangana na kopesa bino information qui est ce jeune homme oyo ayaki koleka na TV kokosaki ngai na yiba ye mbongo et pourtant natikala koyiba mbongo te ezalaki coopération ya mutuka alingaki napesa mutuka na crédit comme azali kokoka kosisa mbongo te tokanselaki marché mpe bomonaki l'air mwasi ya emene ayaki abimi garde corps azokosa ki azalaki organisateur et pourtant azalaki moto azotravaille na protocole air moko abimaki chauffeur air moko moto ya protocole air moko abimi garde corps mais na TV ya Ebola TV akosi bino ki azalaki organisateur. Alors awa na Manchester organisation moko esalamaki kitoko honorable Fayulu na prof Malala bazali na chance te na Manchester bazali mal représenté neti honorable Fayulu fois changer représentant na Manchester oza écrivain Robert pe prof Malala fois changer Hubert parce que bango mibale baza des grands villageois o ba vivre na poto na bula village donc batandeng wana ba ko faire échouer Sakabino soki bozo ko compter sur bango alors prof akomaki Manchester eleki malamu mais tant on a organisation pour remplir ba contrat ya ko éviter proverbe te sango ko kana te pe ezala sans écho c'est-à-dire ezala ko la bosalaki eloko moko te merci ya trop donc ma trop ma walesa nazo pesa au conseil au futa edingwe ba promesse nyonso tu boyokanaki na ye parce que otindaki avocat na yo ou prometaki aussi longtemps bozo pesa ye biloko oyo bo prometaki ete edingwe azo panza yo na niveau moko mawatro edingwe azo bomba yo mikolo nyonso pe nazo ebate tisiko pourquoi Walesa nganga pe ndoki ya mbujimai ozo lekate osenga pardon na communauté parce que ozo kosa. Alors au moins somme 35 o na tiaki yo nenge commission parce que oya yuma poza mboka soko zaki na posa edingwe amemelo bat l'église bonga bo coopérer na edingwe o libérer ye pe oyebise ke no ya edi na yebi ke opesa no kisite mais ya kata na muselekete o ezika ou bien na nkoba ya kopesa nga bato bamona lokola ke yo pesi nga ikisi mais kolo mboka oza yuma tala siko solo la yibiete tala ndenge ye edi azo panza yo po ye edi alobi ete ozolanda ye ozolingo pese mbongo po ya kosambela na église no akotika kisite pe aza mutani wa apostolique donc osambwe na niveau moko impossible les cas na TV ou expliquer pourquoi buzoba munene boy na kati église pe yaka Walesa na délivrer yo alors nazo senga na batu nyonso wa Walesa na monde entier o bozo finganga oyo bokomaka na ba site nanga siko bolobi ni na makambo ye edi azoloba nana commencer kabino pour bozo sambwa na niveau moko nanu bomona te alors maloba ya suka ezali boye ya breaking news alelo combattant Boketu premier olobi oza combattant obundela amboka mais comment se fait-il que dans ton pays on est en train de massacrer, il y a plus de 28 millions de morts, Kabila continue à tuer et nous sommes en train de pleurer nos morts, mais toi tu fêtes ton anniversaire. Peut-être comment expliquer que vous êtes combattant au bout de la Mboka, Mboka na yo est équipé, batu bazo kufa, mais yo olingo fêter anniversaire. C'est-à-dire que vous ne même pas pourquoi tu es combattant. Et un combattant, azalaka ni membre à parti politique, ni fanatique ya mutu, mazara mutu oyo a se décider à libérer Mboka na ye. Quand l'ennemi avance pour te combattre, sache que Dieu avance aussi pour te défendre. Kobanga batu ya misala mabete, makila ma Yesu ezali kolo ya bana Kongo nyonso pour nous protéger biso. Tulobaki bo soutenir Sentinelle TV, bo soutenir Proverbe 30-30. Miblo ose degizaka lokola disable mais nzoko zano mutu ya solo pe mutu akobeba
lundi ba film na yo kokoma na job center comme ça buzoba oyo sali na TV oyebake na Congo tokomi sur na tanga ba blague te. Merci na bato surtout ba participer qui na ko éduquer bango lelo après émission ndenge ba na hôpital wana ba tema. Merci. Breaking news. Bye bye for now.